bafuti barab baya ba menacer ngai ba bomangai le peuple congolais na kotambola na zongi na pemene andako batwana baye bakangi ngai cash basalo bango bakosala ba filmer ngai yango eloko ekobangisa ngai ezate tozozela ba publier ba vidéo na bango batindi barabi yondo osalaka ba vidéo bazolo balati ba kagoul bazalaki kagoule balati ba gars ya noir jean ya noir basket ya noir Dieu merci Moïse Bokechu na belelaki mama Didi abimaki bata quartier pe babimaki batola bakimaki ba déshabiller ngai ba filmer ngai basali o bango bakosala yango letaki lier Lumumba bangaka liwate, Kimbangu bangaka liwate, Mobutu bangaka liwate, Katsabu bangaka liwate, Arma Tungula bangaka liwate, Floribert Chebe bangaka liwate. Eloko moko ekobangisa wayambo ezate. Talaki o batinelinga barabe babu mangai. Barabe babu mangai ba changer système. Tala. Ba futi barabe. Zambe na moya, olati kembo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olati kembo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. VMDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bafuti barab baya ba menacer ngai ba bomangai le peuple congolais na kotambola na zongi na pemene andako batwana na kotambola na zongi na pemene andako batwana baye bakangi ngai cash basalo bango bakosala ba filmer ngai yango eloko ekobangisa ngai ezate tozozela ba publier ba vidéo na bango batindi barabi yondo osalaka ba vidéo bazolo balati ba kagoul bazalaki kagoule balati ba gars ya noir jean ya noir basket ya noir Dieu merci Moïse Bokechu na belelaki mama Didi abimaki bata quartier pe babimaki batola bakimaki ba déshabiller ngai ba filmer ngai basali o bango bakosala yango letaki lier Lumumba bangaka liwate, Kimbangu bangaka liwate, Mobutu bangaka liwate, Katsabu bangaka liwate, Arma Tungula bangaka liwate, Floribert Chebe bangaka liwate. Eloko moko ekobangisa wayambo ezate. Talaki o batinelinga barabe babu mangai. Barabe babu mangai ba changer système. Tala. Bafuti barabe. Bafuti barabe. Baya ba menacer ngai babu mangai. Le peuple congolais na kotambola na zongi na pemene andako batwana baye bakangi ngai cash basalo bango bakosala ba filmer ngai yango eloko ekobangisa Mboto ya MDG de Mafuta Sikesani ngam la grande dame avec un grand G quand la cadre actualité bande ko babolingo et pe si pas si pe mako ka buketu boyambu Wayambo pardon ndenge ka boyeki awuti ko loba ba mutakalize ou encore ba agresser et batike bolumbu ba filmer eza maloba na ye moko to pe ba dire na ye moko et ezoko engager kaka ye ezali buzz te pona bato ba kanza buzz parce que asalaki live asalaki direct à part vidéo ou apostaki na compte na ye asalaki buzz et que dire et na poste na ye bomoni nde bakomi et après kosa la vidéo ya Amida Chatir et puis bomoni batie elongi ya Félix batie elongi ya toyebi boketu aza combattant et ezali kamere mutatindi to Amida to bato balingaka bango ya solo eza à cause de ça en tout cas toza na ba preuve te mais o ezali babilo ye moko azoloba. La famille, personnellement, pourquoi? Parce que Bato Balananga Bayebi, j'ai toujours été contre la violence
contre ba anti-valeur. Bon, ba biloko ba mafinga, ba agression, au nom ya combat, et ko bongisa ke lo côté et ko changer ke lo côté etika la pe ko changer lo côté. Ngai eloko na loba na ba congolais zaka ke ba mener combat moko ezali noble, lutte moko o ezali légal. Musika ya mafinga ba faire travailler mitou. Ba bien ba argument to mona ramindele ezala rande ngwana to envia ramindele to linga pe ko copier to pe so to lingi to zala lokola bango to sala pe to meka pe ko mekola ne fiske o ezali ya malamu. Personnellement nazo ko encourager wa yambo courage na mambo comme lié c'est la vie. Mes conseils nanga comme je l'ai toujours dit et ou encore donné na bandeko ezake et komene combat noble et kozala malamu koleka. Pourquoi? Parce qu'avec des arguments et na mitu ezo baluka ezo sala et ko permettre biso to ya na 1+ na mboka na biso parce que ko bundela mboka to pe kozala patriote ya solo ezala par rapport à ba acte au muto ko poser. Et il y a beaucoup à faire au Congo bandeko. Dans les jours qui viennent, nous aurons des émissions. Bandeko nangai makambo ça les ebele na mboka ana balolenge za ebele ko sungela mboka na ko mona modele ko kufa, modele ko kende. Na maboko ya ba étranger et lolenge bato ba ko ça. Biso nyos tozo déplorer pe tozo la passe ya na mboka. Et façon ko sunga mboka za ebele que opposé ba acte moko. Ah, Nzambelanga, please, can you let me finish? Go. I don't want you to see you here. I'll come and help you. Don't open it. Ah, Nzambe. Why? Ben, Néobolim, ça va vous déranger. Alors, étant des vrais patriotes, encore des patriotes, des Congolais, Otolingi Mabelen Abisso, on a beaucoup à apporter, croyez-moi. On a beaucoup à faire. Namboka wana. En dépit ya koloba, ya ko telemela makambo mabe, ya ko dénoncer bandeko. La Bible dit celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Pendant que je vous parle, tout ko swanda ko pona orphelinat et nazo profiter na lancer message to ko luka ba partenaire parce que ero senga mbongo. Ko scolariser bana wana, ko lesa bango. Et kolatisa bango, kobokola bango, lokola bana nyonso, et senga biso ba moyen, et tozo senga tozo luka ba partenaire, o barondi ba pesara biso ne fiske $10 chaque fin du mois. Tozo exigeante parce que tobi ba poche ba touté, soko moni koko pesara biso 100 €, $100, 100 livres chaque mois, gloire à Dieu. 1000, 500, 50, 30, gloire à Dieu. Mais toujours le minimum $10 chaque mois. Et bon assister biso, bon songa biso, je crois si tout va bien dans une semaine, na la bino ba image, bon mona ndako tozu et sikana kinkole. Ça fait pratiquement 4 mois. Na lança qui message je crois na TikTok ko senga bandeko bo assister biso. To kangisa garantie bon bato mawa bazanga raté bien que bato bazaki penza motivé te rosunga mais quand même il y a eu quelques personnes 5 plus ou moins oh ba meke ko pesa biso ne fiske mti rien 50 100 nzamba mona bango papa mbola bango et to bakisaki na cité vraiment na ko ba cher makasi ba garantie to koki ngote au-delà ya ba $2000 et to zui kinko les a moins cher et surtout que ça peut calmer pour na bana ça va aider. Ezali moko ya ba preuve ya kolinga mboka pe ya kolinga ba Congolais. Si réellement nous aimons notre pays et nous aimons notre peuple o azoni okama tokoki ko apporter soutien à bandenge ebele mes frères et sœurs. To mene combat oui, il faut ko dénoncer, il faut ko lobaba o ya manduki ba ko simba manduki et moi et toi o tozali ba soldate, toza ba politicien te, to pe na bandenge mususu toko ko sungela. Ah oui. Bota l'exode rural na Congo, bota la banana babala bandeko na ngai. Alors, banana babala modèle mboka na bota la salité comme na Kisasa donc capitale comme la poubelle, tout ça
étant des patriotes, la famille, croyez-moi. Nakosala émission moko pour démontrer Congolais nyonso ke. Moi et toi, nous avons tout intérêt. Yarotia Loboko pour la contribution, transformation, changement et développement en Mboka. Ah oui, ezaka kamusala ya politicien te, croyez-moi. Croyez-moi. Et en Mboka na biso. Et en likambo ya bonne foi na bonne volonté. Et ça ezo senga biso ba milliard te. Et senga tozo salaire na yo zo ngo kabolongo ande. Non. Avec un petit $10 coûte belé. Ce qui diaspora nyon sotoza même moral. Na 1 euro ya pamba chacun chaque mois. Croyez-moi. To bongisa pe to ngamboka na bon dimela ngai. Ya na onga likambo ya conscience na ya bonne foi. Donc je disais que bandenge belé ya kubundela mboka pe ko sunga mboka ezali. Pona ko lakisa réellement que to lingi mboka na pe to lingi peuple na biso. C'est ça. Et courage Nandeko. Oba sale ezaki torote. Et ama B. Et ama lamoute. Et c'est un père de famille. Ko vilipande mutu ko filmer. De ce qui fait dire kalatep. To mona mutaka la wayambo na ba téléphone topé na réseaux sociaux. Et asa père de famille. Il a des enfants. Ana bana mikolo, ana mwasi. Imaginez. Soraza yinde konayo. Ata salaki mabe, c'est pas comme ça. Donc, eza babilo ko ya ko condamner et pe ya ko telemela. Courage nae. Nzamba continue ko batela le fait que nzamba permettre ba salé mabe te akufate donc c'est que nzamba zana na posa nae. Ngai kande na utolo bana bino naza contre ba anti valeur na mafinga mais sinon nazo conscientiser ba congolais o balingi mboka balingi changement ya mboka développement mboka longola mboka miyibi pe mboka changer na conscientiser biso plus. Toya na ba idée na ba argument peut poser ba acte singeli et car rapport na relakisa que to lingi vraiment mboka na biso et ko mema vraiment changement et puis impact positif ya makasi ndenge ba mboka misusu ba salaka. Donc c'était ça message topé sango tozaki na bino na yango pona bino wayambo agressé et mutakalisé ba filmer ye ba lobi na ebo yoki ndenge moko uti ko loba ouais to tiango suna suka ba filmer ba lobi na yo mto sala ba vidéo ba tike bolumbu alobi ba sali o ba moni ba koko sala ba sali nini ba sali wayambo nini bandeko ba sali wayambo nini ta ba tike mutakala ba sali nini question mark na lina lo babilo ba tmusu ba lo bate parce que nazaki te vi ke mo pa lobité ba sali nini Nzambe Karasunga Bokechu wa Yambo. Et c'était ça, que Dieu vous bénisse. Tout comme il a besoin de souka, abonnez-vous massivement sur MDGT Mafuta Sika. Moi c'est la grande dame, activez la cloche pour ne rien rater, partager. Et pour nako pambola pe baninga parce que tous ça na pour nous conscientiser, tous ça na pour nous lendisa, tous ça na pour nous passer conseil, tous ça na plus pour la positivité et non buzoba. Merci. Au revoir. Bafuti barab baya ba menacer ngai ba bomangai le peuple congolais na ko tambola na zongi na pemene andako batwana baye bakaninga cash basalo bango ba ko sala ba filmer ngai yango eloko ko bangisa ngai ezate tozo zile ba publier ba vidéo na bango batini barabi yondo sala ba vidéo bazolo balati ba kagul bazalaki kagule balati baga ya noir, jean ya noir, basket ya noir, Dieu merci, Moïse Bokechu, na belelaki mama Didi abimaki, bata quartier pe babimaki, batola bakimaki, ba déshabiller ngai, ba filmer ngai, ba sali o bako sala. Yango letaki lier, Lumbumba bangaka liwate, Kimbango bangaka liwate, Mobutu bangaka liwate, Katsavu bangaka liwate, Arma Tungula bangaka liwate, Floribert Chebe ya bangaka liwate. Et loko moko ekobangisa wayambo ezate. Talaki o batinelinga barabe babu mangai. Barabe babu mangai ba changer système. Tala. Ba futi barabe. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina
TV, MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.